N'avons pas confié pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'était la nuit ou la journée? Jusqu'à me passer de Kumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Père son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. Moi, Dieu ne m'a pas formé dans l'opulence. Pour l'anda kalamba yozotoni sabastade leote kalamba inebima ya lobo. Mabolongo nanga yoyo. Na yobo bukango liboso tata. Keba. Na lelela yote. Na mona batu ebele. O batangisa nga pinzoli na 2020. Na 2021 22. Tande ba koma bizengi. Omona te? Omona. Loba, papa. Loba. Tout petit que j'étais, quand je montais les montagnes de Kinshasa, Nazolu Kanzambe, Dakumuda Ozalaki Wapi. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme, mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être qu'on est l'engue émission, mais dans ton cœur, on y habite. Pour na Monica Nzambe, na benginga te, tout na Paris, tout na roi, na grand pasteur. C'est quoi? Comment on va ligablo? Comment on va ligablo? Maître, tu es toujours en super ligablo na mouvement. Toujours en moi mon question. Par rapport à Makambo, Nyon sur banani ba vidéo à Canada pour nous débimi par rapport à Oya Lobaki pour na Mike Ambai. C'est non yo. Est-ce que Dakumuda Baki a solo topé Dakumuda à Lobaï Nekatika? Bon, en réalité, connaissance nanga nazaima na katsa connaissance à Makambo Teo, Kofi Lobaki ya Lobaki. Mais connaissance nanga zara na o na moni na katsa cher, un pasteur na katsa cher, azakote ya bandimi na ye concernant Mutakufi. Mutaza déjà mowe yaza na lili tate, mazana ndako malili. Je le dis. C'était le frère Mike Kalambai. Quand moi je suis converti, téléphone de Lili, qui va venir, allô, viens en André, ça va, qui m'avait appelé, mon grand frère, lui qui filmé, Abenga, Boninga, ça va. Aux hommes, on a des négativités, ah, aux hommes, oui. Attention à enregistrer encore. Depuis nous on a le banc avec certitude parce qu'on a besoin de ok, voilà. Voilà. Non, on a besoin de six côtés. À moins que nous ayons le contraire. Peut-être qu'à partir de là, Agoluka a changé. Ça a été pour nous qu'on conscience. Non, je le dis parce que à Salek Mabé Makasi, à Salek Mabé, na utaki na lifelo na moto, na na kufa. Na ko tali felo nzamba bimisinga. Na ba benginga ko fa bengal bina ngabi nende ozo mona tendeni ngapte nazali. O teme o sadi ngapte na bongsa ba mama na bongsa prédication. Ah. Mais le grand ndako ngapte na oleka na ozata na oleka. Parce qu'il reste un frère. Vous voyez? Mais ils ont été. Bah petit nous vazoya. Bah nous vazoya. Mais ils ont pas na autre. Ok, tu as préparé, tu as petit non, tu as préparé un grand hôtel, un grand hôtel, bien. Avec petit non, 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 tu as préparé Mike Kalambai. Mais pas les cheveux, tu as préparé presque au Yakoubosani. Oh, mais il y a un grand hôtel. On a vu la minute toute. Maintenant, il y a une goyati. Maintenant, il y a une goyati. Alors, on a dit, bon, on a appelé ce petit tamboté. J'ai appelé Mike Kalambai dans le téléphone. Allô, allô, bonjour vieux. Maman j'étais choqué. J'étais choqué. Tout n'a pas calambé, n'a pas 2 minutes, n'a pas kaka. N'a pas yo. Nzamba pambola o, pour n'en fingaï. Et je te dis vrai, je te dis, il y a là qui m'a mais attends, mais laisse-moi dire les sentiments qui m'avaient animé dans le moment, non. N'habiter dans la fingaï nini, dans la qualifiée nini. Parce que toyembaka nzembo kombo nanga soke komami comprendre kombo ya bato mingi okomona baomibengama o prophète o bishop o nani ozala te baoza ba l'échec na lola
ozo comprendre pour motema nde sanduku motema na biso soko za pasteur a munene na chero po cher ezelo ko moko sacré to yaka po na kote ya batu ba matanga sege wana ba matanga yali ya ba base batu awenge ba famille bazo salango mais matanga ya munene o to kosala awa na Congo ekozala na culture art na orchestre na famille. Oui, Torbo, il y a matanga kaka wengete matanga za musicien congolais. Ah, Koufi. Donc il y a mon habitant à la calme ba na BCBG ba musicien na biso mususu o ba leader bo za calme bo zo programme et ko pesa masoki Corée. Maître to komi na suka moi liloba par rapport à nyonso to lobi awa na habite soko ba sa moi muwa to pe pili. Bon, nyonso to lobi concernant ba pasteur Voilà, merci. Nandingi Rosa est belé partout dans le monde pour na Rolanda. Émission Oyo pour na Rolanda chaîne au Bodingaka MJTV Mami Wanja. Merci. Nabino Nyonso pour la fidélité Nabino à travers des émissions Nabisopé à travers chaîne Oyo. Merci Nabande Nyonso au Bozolanda Biso na France, na Bruxelles, na Canada, na États-Unis. En tout cas, merci et belé et puis ba meilleur ve na bino bisika nyonso oyo bozali Weranson dia mama kanda babi le 15 février et kolinda parce que Weranson a pour se produire na Grand Arena ya Paris concert wana ezali pe ekozala côté a kofi olobi debiso nyonso koyebi le 15 février et patikalisima te a pour se produire na Londres na Londres kofi a kozala na honorable Suntu de Caire et puis dans orchestre quartier le mobimba au grand complet ba on sur la kozalana pour na possibilité ça amoureux à bonne musique côté il y a Ferrego là Jésus de nuance ba programme na mi PSMTN on peut se dire tout à l'heure kakana émission oyo la plateau na zanga mon côté naza accompagné na invité nanga au bokomi déjà komisa na komona ye Maître Chiche Membe na yeto bolobela makambo oyo ezali vraiment kopesa pasi mpe mawa makambo oyo ezali kochoke bana na nzambe ebele oyo ezali sortie médiatique ya pasteur na biso Mike Mbaye à propos ya fait pasteur Christian Dakomoda. En réalité nalinga vraiment kokotama basali ya nzambe te na evitaka parce que natika nzambe ye moko a juger bango kuna na moto na mosumu na ko juger bango te mais ensemble avec Maître Chiche to mekana nous ko sala analyse to mekana nous ko luka ko yeba réaction à Maître ya pasteur na biso Mike Mbaye par rapport ya ndeko na ye des faits Christian en Christian qui m'oppose. Est-ce qu'ils ont bien? Est-ce qu'ils ont mal? Ensemble avec Maître Chiche Membe, Ndetokoyeba. Bonjour Maître Chiche. Bonjour Maman Sylvie Bahati. Bonne santé. Santé bien, toujours. Changer tenir. Bon, les agas et là-bas, tout ça qui m'a prise. Oui, on est toujours les responsables. Maître Chiche, osa au courant, il y a Makambo Eza Koleka sur la toile, sortie médiatique, il y a pasteur Mike Mbaye. Tandis Aouté Koleka na église récemment, il y a cher Oto Ibaka Kala, ils ont pour na côté à Batusanga Malamu, cher Oto Ibaki qui petit de l'Ezaka Bongo, Motokoza na problème auquel Oche Mabolongo non assez, au Bondeli Nzambe. Aux solution parce que nous sommes dépendants quand on mais le logo est cher et comme il bisika moko ya ba compte à rendre cher topé tumbelo ya kolo et comme il bisika moko o ba pasteur ba komi ko ya ko boaka na ba jeton o ba pasteur ba komi ko ya ko répondre ba oui réaction na yo par rapport ya ba pourquoi Mike Mbaye likolo ya cher ya kolo.
Bon, ngai na ebité na lobango banda karabike basali ya nzambe na biso ya Congo jusqu'à présent je comprends pas leur comportement. Bon, nalandaki yango pe na média biloko yo ndeko lobi na cher mais ezali surtout ngelo ko senga pasi makasi ezali mowei. Omoni mutsoka sa kufi to lobaka nini? To randaka hommage. Nga mona nanu teke mutu akufi baloba mabe na ye. Mutu pa zangi ta zangi mutu mabe. Mais soka kufi baloba kaka azaka malamu azaka boy. Mais comportement wana bon ngai pe na yebite il faut que tout nango ye moko pourquoi akokai ko sala eloko wana ye pasteur munene lokola ye. Est-ce que c'est normal pour un pasteur pour répondre mon oui? Problème bon. Tout problème pasteur soit un problème devant moninga na yemoko devant mutumoko songolo. Est-ce que ça permis vraiment pasteur aya na cher abana pour répondre donc abana pour répondre moninga na eli bon moninga na ya pas répondre azaka pasteur parce que dakumuda komaki déjà pasteur azaki si mosala muda za so invite azana vite mais sikoyo omoni makambo ezoleka na Congo yo ekeki koleka na bamboka mosusu te na ndimite makambo oyo ozolobelanga oyo na bamboka lokola na Europe ekoko sala et puis ndeko na biso dakumuda na bakunzi ete corne ezana na mort eza mwa ba conflit moko ndenge na yokaki bandaki Kofi alobaki Kofi awangani ekomi pasteur munene lokola pasteur oyo lobi wana kende kotelema na bashera kende loba makambo bongo mpo na nga na yaka ka pasi donc eza pasi na basali na biso ya nzambe naza na minga ko commenter te mpo na kota na kati ya makambo wana mais na regrette kaka ke mutu soki akufi tozala na respect na bawe. C'est qui est important pour le pasteur Mike Amba il faut répondre mon oui et puis pour répondre mon oui yango likolo ya cher c'est qui vraiment important. Mama Sylvie obi naza ko kamwa likambo yo oyo ba pasteur na biso ya Congo mais tozaka na ba pasteur kala lokola ba Coutinho. Est-ce que yo monaka Coutinho une fois ça matin na cher ko noter ya ba makama bongo mais eloko ndenge ya te ya na cher aza ko te ya si concernant muto ya kufa. Est-ce que bandimi na ye aza ko se justifier na nani parce que mutu asa kufa na ye yo so justifier na nani po bandimi na ye ba croire ye o ba biloko so kezaki na poto ndo moni mutu moko ma ye aningi sa pasteur l'église ekoti mobulu na ba makamba bu nazo biso ya solo po muta kufi yo za ko loba ozo se justifier wa ba ibisa ye place ya zali est-ce que ako basamba kana mutu ya kufi mais tango azaki na bomoi pourquoi pas ya lobaka likambango parce que nde na yo kaka ye moko mutu ya kufa musicien lobaka nini abaka azana ba preuve ya babiloko oyo babenga ye na Kofi Olomide so batu ba chetembe mais lelo azate to se justifier nani et ça li kaka pasi makasi na ba pasteur na biso côté le devant cher eloko bate ya kabatu eza eloko ngaka tsike ko mona pasteur moko te oyo ya banda kala to banda ko sambela ata basango sango akatama ya église po te ya li concernant mutu moko akufa eza kaka pasi mama baati eza pasi makasi na ba pasteur na biso matanga da kumuda tuzoyeba te banani nde penzo bakolela da kumuda mbulungwa solo ba pasteur to ba musicien parce que koto ba pasteur to tout mona ba pasteur moko alobi abimi abike no bango baolela da kumuda na ndenga ba pasteur na ndenga bana nzambe siko ba musicien bazana droite bazana droite ya ko sala organisation matanga da kumuda to pe ko assister to pe ko rendre ba dernier hommage à travers ba loyembo bon wana nyote zo kipe na culture art culture art da kumuda tout d'abord zaka musicien les lopes soka komi pasteur ba lui ba sala les loko ya pe mabete et si arrivé les loko culture art ba bike non ba musicien pe ya ligne ya musique chrétien pe ba robeta chrétien ba robeta et que nani da kumuda ba église na eto pe ba pasteur o ya zaka na bango ba boy ba bikete na matanga baza besoin ba tomokite au moins te quelque part moi des ordres zawana bon moi des ordres bon nakoki kokota mingi te wana eza eloko bana lemba ba ibinde ba kosala organisation na ba mais yeba yango kaka toza pasteur okozaki moyembi ya mokili leloko ndimeli nzambe yeba ngaka kaka bato bakobeta kaka musique ata na bacoin nyonso te lokola bimaki miziki mpe ya miziki ya nzambe mpe ezali miziki ya nzambe eyali tolela dakumuda bien ndenge ekomi déjà na baproblème oyo na bapaster bakomi kotelema na bachere kolobela bawei eza mpasi kaka na biso bacongolais eza mpasi makasi mpo baévénement boye na ndimi te na poto makambo boye kosalama
lelo boye à partir ya ba propos ya pasteur na biso Mike Kalambai bana nzambe belé baza dessus na comportement na ya pasteur na biso Mike Kalambai ba misusu kutu babi pasteur Mike Kalambai akwesi konzima la bango akwesi konzima la bango na okinde komsabe oyo kutu ayoka suba nzembo ya nani ya pasteur Mike Kalambai te alors que ba chanson ya pasteur na biso Mike Kalambai te bi ke za ba chanson moko penza soko yoki yango sentir penza oza liboso mais ye peso to landi bien eza lelo kaka te azana mwa makambo ebele se leki ava ebele lekaki bakangai na bafoto ya basi ya batu bakangai na bamakambo ebele no bobosana bino bakongole bobosana kaka makambo bo ezala babiloko ebele asala mais baza trop combattu bon eza kaka ngai mpe nasambelaka na église nete mpe nakoki mpe kosambela na baeglise ya bongo mpe te mpo nayebi déjà paster aza nanu ye moko mopakanu donc ezali aza mopakanu nana bongo ata ndenge abinaka bongo misike oyo abetaka omonaka misike ya nzambe jamais na bakomi bapaster te nanu bakoma bapaster bango bamibengama nga mpe naka paster kala te natikaka mpo namoni kaka nzambe na nabengi nga te tuna na Paris tuna na Roi naka grand pasteur ekoma nango baligablo ekoma baligablo misu mpe ligablo na mouvement tozonga na mwa moke nsima par rapport à makambo nyonso banani bavideo ya kalada kumudu ebimi par rapport ya oyo alobaki mpona Mike Kalambai seno yo est-ce que Dakumuda abaki ya solo to pe Dakumuda alobai neka tika bon en réalité connaissance nanga nazaima na kati ya connaissance ya makambo te Kofi alobaki mais connaissance nanga ezaka na o na moni na kati ya chair un pasteur na kati ya chair aza koteya bandimi na ye concernant mutakufi mutaza déjà ya mowe aza na lili tate maza na ndako ya malili tesala inga pasi makasi yango na tunaki ke côté ya bande côté ya batu concernant Dakumuda ande côté ya bandimine po ba a se justifier po bandimina ye bakanda musuku mais bakanda tango mosala nzambe yango na biso ba komi nanu te ba mi benga ma nzambe na benga bango te wena lola mona lolo alikolo ba pasteur ba uza ba l'échec ba sala nzambe mingo moni ba kende église wana ba uza ba l'échec tango bandenge ba nzambe mara no benga ba wana concernant ngai muna koloba cheche mbembe ngai na koloba na yo ndenge to toyembaka nzembo kombo na nga soke komami oyo comprendre kombo ya batu mingi omona baomibengama o prophète o bishop o nani ozala te baozaba l'échec na lola ozo comprendre po motema nde sanduku motema na biso soko za pasteur amunene na chero po cher ezelo moko sacré to yaka pona koteya batu babongwana surtout enseignement moni batu bakomika na esprit ba prophétie kobina makama nzambe dévier teya batu boni bandeko na kati na nkolo Yesu tosala boni po tosunga baninga toteya baninga liloba nzambe toteka ba distraction otelemi na cher ozo critiquer un musicien moko bo akufi na ye famille pe nanu mais ezalaki soki asalaki yango te na ndenge interview alekaki soki alekaka te na émission mama Sylvie omoni mama Sylvie cher eza eloko moko ya kosala nango jete tala nde basango bakotaka na catholique ata bamapapa protestant omona propre eloko moko do bazosiswa yango vraiment yoso mona basala cher eza place moko ya kosakana cher eza eloko moko moto atelemi mpo abongolisa bato milimo mitema kati ya rendre te kanda mbala omoi vérité bavérité mosusu ntango ebimaka etushaka bapaster mosusu awa batimbelinga yango moni mpo place akorépondre okoki korépondre asalaki mabe akoki korépondre ata na interview moko mais arépondre devant banani arépondre devant mama bahati naza mondimi ya Mike te mais nalobi asali mabe parce que okoki ko répondre mowei te ba répondre muto aza vivant mutu wana aza na place ya malili na morgue bazo préparer pour bakunda ye bato yo zo ko expliquer bango bayaki te na chair na yo po bayaki bayoka enseignement oteya bango bongolisa bango mitema batika mabe yo komi koyebisa bango bako critiquer mutu moko place azali bayebisa ye ozomona ngo te eza na sens te
donc il faut tout naï comme ça pour bien scène bémission pour tout naï pour nanga vraiment nebsagao ceux qui totali parmi ba 10 pasteurs na kati ya Congo to ko na deux to moko et ka to moko ba pasteur o ba tonje belé na air oui eso moko to 3 4 ba okoma 5 oh ma ba vrai pasteur bazate très bien maître Tchiti donc ngana biso po ceux qui na ba ko katsa tenga na critiquer ba sala nzambe je respecte na ba sala nzambe basala nzambe pe musu bazali bayebani te moni o nga na lobi ba o bino momona bango ba top o ba bishop o ba nani o ba prophète mais ba o mususu bazali ya mike ba na l'église parce que te ya liloba ya nzambe bayebi bango te bazali mais nga na bano ba o bino momona ka ba grand o bomona bango mais nga na biso lelo na lola ba okende te po makambo bazo ba okende te okobanda na Moïse mbiye ndenge makambo ebimaka ozongi na ye master na te na peso kaka baza ebele na misu balekaka na batelevizio baza komona bango bamusicien omona paster alati ote elateli ya paster kala yaka mosala nzambe faka na respect toka na tenia bapaster omona bapaster alati loko sutani paster ma otali ou paster aza na teni omona bapaster azolati oka bamusicien wana paster yango na bisaki oke etina ko critiquer zate tunanga ba question musomaka manzambe yo moni batu mingi ba boya ko kene be église pona makambo na makambo nyonso lelo ekomi o lelo famille a fait pasteur Christian Dakumunda baza ko se plaindre ba bi batu batika bango balela ndeko na bango na kimia ndeko na baona ba kunzi ete baza na raison abi baza choqué baza na raison batika bato bazo ba mabe na moyi batika ko ba mabe parce que bango baza na pasi na makambo nyonso peuple de Dieu a retenir nini peuple de Dieu to retenir kaka ke pasteur Dakumunda azaki na mokili mais nzamba sala ki appel omoni appel ezaka yo moko mibenga te mutu ayembelaka makambo mokili mais nzamba sali appel mbala moko asalaki succès ba linda bindaki linda mais boum tout mona abongwani na komi pasteur mutu akosala na ejete se kazaki na eloko ya nzambe liwane mpe nayebi te personnama mais ayebi basekret ebele ti alobi alobaki mpe naza na bapreuve mais lelo après nsima liwa na ye ta makambo ebimi bato akomi kowangana na bato mosusu oyo bamusicien minene ya mboka oyo toyebaki o nayebi makambo wana te bonga mpe lokola naza na connaissance nango mingi te mais otune nga concernant cher yango na bisaki okenga na répondre sur cher oyo eloko oyo bato batelemaka mpona koteya bato eza mwa mpasi mingi vraiment bapaster na biso bomeka kochange mwa moke kua ata kanda soki ezali fo oyeba place nini ya korépondre fo oyeba mpe mutu nini yango ya korépondre moto asakufi na ye ozorépondre ye edeva bandimi na yo nyonso mpo bandimi na yo nyonso baloba nini bakware na yo donc naza na commentaire ya kosala te ke nzambe ye moko akojuge nde yayemba mpona conseil parce que pasteur Mike Ambai jusque là aza kolela toujours abi aza innocent nayebi te soki okozala na conseil okoki kopesa ye to mpe soki okozala na liloba moko okoki kofortifie par rapport ya makambo ezobima na réseaux sociaux na nde bato baza koaccuse ye ke asa alobaki mabe mpona loi Dakumunda ceci cela nayebi te soki okozala na mwa bon naza na eloko ya koloba na ye mingi te parce que aza mosali ya nzambe asambela nzambe alakisa ye nzambe atalisa ya vérité kua soki likambo yango eza ya solo soki mpe eza ya lokuta tobi biso toka na miso kaka mibale oyo toa nango toa na miso ebele te nzambe nde moto akoyeba soki akozala ne mpe na raison baso bazokosela ye makambo yango moni paster monene lokola ye akotelema na cher mpo akokoexplike na bandimi neke natikali koloba likambo bongo te mais nga na conseil akopesaka bapaster te na na conseil akopesaka bapaster te nakosenga kaka aprie ebele mpo bamakambo bongo ekomelaka ye te pourkui bapaster baza ebele ekoyaka ye ozomona eloko mosusu tokobosana yango wana mai mpe kooningana pamba mai mosusu kooningana mpe kaka mopepe kaka tomona mpe na ebale mopepe esali mosusu mpe babwaki libanga eningani mais onga na koyebisa oyo na ndenge ya réalité koluka elongo ya nzambe mpo paster oyo monene na ndimi te bakoki kotouche mpo tomona bagrand paster bazali mpe basambelaka nzambe mais omona valeur na ye ezali okoyoka na makambo ya mike oyo apambala te paster akoti na kati nango mbuma yango etela eske ye mpe etelaka deja etelaka mokoloni
c'est ça ete kotela te peut-être soko leki osali ba clip obini na ba totalité makama nzambe ya bongo te makama nzambe na biloko babwakela mabanga te makama nzambe tosambelaka po toluka royaume de cieux oyo comprendre na makama nzambe tolukaka liboso lola po mingi bakokota te. Très bien, maître Tchétché, nous allons continuer parce que jusque-là, selon l'information, on dit par rapport à la mort, il y a passé en dessous de Dakumuda, programme vraiment dans les sanité parce que le programme est où tu as la photo de la famille Ezali, maître Lola de Bruxelles, papa m'a pas ça. En tout cas, je suis de cœur avec toi dans mes sincères condoléances. Maître Serge de Bruxelles, par Ibissa Genga, habit programme dans les PSAMité. Parce que Dakumuda azana bana te o abote na photo ba ni swaza ki atinda ba na photo bana na fo ba ya na bande kone pe mususu na bande kone ba bi senga tika so 4 bana na Bruxelles parce que famille o ezana photo il faut bango ki ba ya awa ba ko rendre Christian Dakumuda ba dernier hommage mais chose grave maître Tchétché Dakumuda de son vivant mal bien que yene mutu atinda bande kone na photo mais tant que commis malade, bande connaît batikole ko sunga été et à chaque fois na ba sortie médiatique ya Dakumuda abanda toujours pour se plaindre que bande ko ya tino na photo ba abandonner la preuve en est même moi si o ya baraka moi ça za na photo moi si wana a kimara Dakumuda quand moi Dakumuda a écouté en colo a bi que awa esili pia que écoute moi ça sala nini azaki suna bolingo mobali te yango moyena ba émission suka Dakumuda lekaka abike lelo suri ya kufi na ye biloko na ye bapesa epai ya mwasi oyo bazana esiko mwasi oyo kobala bon yo ebite par là so okoyi ko réagir parce que yo moko ba famille ya biso ndenge ezaka famille ya Dakumuda baolinga kopesa mwasi aza siko biloko nyonso Dakumuda baombatika maboko pamba. Bon wana ezali nayebi te ça dépend ba famille na ba testament soka tikaki testament na ye ezalaki na maboko ya motu mais soki ezalaki ka verbalement boye kozala bakotala entre famille na mwasi mais nayebi na émission moko alekaki pa Willy Kayembe ye moko Dakumuda son vivant na ye alobaki ke linda oyo ayemba wana ezalaka sirène nayebi te soki oyoka likambo yango te émission moko elekaki pa ya Willy Kayembe alobaki yango bon soki esaki mwasi ya poto akimaki eseki aremarkaki ke biloko yango ezalaki makasi ekimisaki mwasi na ndako. Non, peut-être. Mais nayoki so na émission moko alobaki ke mwasi oyo aza na ye wa kisasa azalaka na ye mwana na mwasi ya mwana moke amoni pasi mingi oyo babotani mwana soki aza na 4 ans alobaki biloko na ye kotika lepa na ye mais soki alobaki bongo famille kotala bafamille mosusu mpe bapesaka na bango batali bakozala na besoin nango ya nini mpo mwana atikali mais kokomante bamakambo mosusu ya liwa ya moto donc nazalaki proche na ye te biso ozali bato mingi ya wenge na mingi ya koloba te on parle sur la liwa ya Seguin que to parler sur la liwa ya merci beaucoup maître Tchétché dans le programme il y a obsèque ya Dakumuda bokozon kaka awa na chaîne biso et puis je vous signale déjà que semaine prochaine corps ya ndeko na biso Doudou Adoula ezoya Doudou Adoula wana mutu nanga bof na bana poto nyonso mpona organisation na bino nde bosorganize vraiment kotinda corps ya Doudou e ya boye malgré famille yango su ya baadula bakufeli su grand frère wa Doudou lisusu akufi oh de bakufi loko ya na leki ye moko Adoula kufi après Doudou la famille Adoula vraiment mes condoléances des êtres chers maître Tchétché tosisi makambo ya Dakumuda tokoti makambo ya Seguin Mignon Maniata naute komona ye anamoni chanson oyo JB Piana parce que sona bi JB Piana parce que yende aza mokonzi ya wenge ya DCBG na bandeko mosusu ya wenge baleli ndeko na bango Seguin à travers le yembe baimmortalize impression na yo par rapport ya gesto basali ba wana ya biloko clan wenge esali mwa nzembo moko mpona Seguin eza mabe te mais papa Chéri akoki koyemba nzembo wana te yo oyebi papa Chéri alingaki Seguin mingi aza na temps te susi wana azalaki na temps kokota na loyembo yango moni clan wenge esali mwa biloko wana Seguin azalaki motu to ayaki malgré ayaki chef d'orchestre ya wenge musique BCBG wenge ya JB Piano ayaki chef d'orchestre yango moni baninga ya bamusicien baninga ya clan wenge
na tosangani na ba musicien nyonso basali mwa nzembo wana mais na kati ya nzembo wana jiba yembaki te parce que jiba traumatisé akoki te akosupporte te petit na ye ya mogonfi akufi. Programme matanga eza ndeni se na pose question parce que namoni matanga na poto eza mwa bisika ebele na Canada mwasi mosusu babota na Canada na Seguin patie matanga na ye na Bruxelles mpe namoni matanga batie matanga na Paris mpe batie matanga bandeko baza na poto bandeko baza na Amérique bakokende matanga oyo wapi te matanga oyi biso na poto ezaka nango kaka na poto ezaka nango kaka bongo Niarkos akufaki matanga ezalaki kaka ndenge moko ndenge wana mais basaki toujours matanga partout na Bruxelles na Paris mère Malou mpe ntango akufaki ezalaki kaka bongo donc na Bruxelles bato bazosala matanga na Paris bato bazosala matanga mais biso awa na Congo matanga nano ebandi te kaka bafamille ndenge nalobaki na émission liboso misu baza na Matete misu baza na Jamaïque mais niveau musical wenge BCBG nani programme epesami te mais semaine oyo tozobanda oyoyo ya lundi mardi lelo toza samedi dimanche lundi mardi délégation oyo ezokende na famille ezwa corps famille na quelques membres oyo ji bakochoisir bakende nasi ti tokóma samedi prochain corps ekozala mais kobanga no te mpo matanga soki eza partout BCBG eza orchestre monene monde nyonso Italie partout Londres bazosala matanga Seguin wana bamatanga yali ya babase bato ya wenge bafamille bazosala yango mais matanga oyo monene oyo tokosala awa na Congo ekozala na culture art na orchestre na famille oui tokoboya te matanga eza ya kaka ya wenge te matanga eza ya musicien congolais akufi donc yango na biso tozala calme bana BCBG bamusicien na biso mosusu oyo balider bozalaka calme bokozwa programme ekopesama soki korei maître tokomi na suka mwa liloba par rapport à nyonso tolobi awa nayebi te soki obakisa mwa mungwa to mpe pilipili bon nyonso tolobi concernant bapaster concernant miziki eloko nakobakisa eza kaka ke tovanda na communauté bien basala nzambe mpe bavanda bien bachange batika biloko bakomi kosala ntina kati ya chere bokomi répondre bawei côté miziki tolela bana Congo bana Kinshasa bana Lubumbashi Kasai bamboka nyonso boyoki sango ya musicien mineno bakufi ya Dudu ya Dakumuda na ya Seguin donc moko ekoleka nango bien tokolela bango na kimia tozala na kimia na kati na biso donc touti na bafeti bonne année ya bato nyonso to bafamille nyonso mpe aza éprouvé napesi bango mes condoléances na bango tozala calme semaine prochaine aza sûr semaine prochaine ti tokóma na suka ebembe ya Seguin koya semaine prochaine mpe soki tozala sûr Dudu mpe bakokunda ye donc Dakumuda okokoloba likambo na moni mama Dakumuda mpe programme na ye ezali yango nasengi na bana Congo tozala touti na bafeti tozala kimia bamatanga yango ekoleka nango ndenge feti mpe eleki napesika mbote na bana na nga moko Priska Membe Priska mwana na nga liboso ya mwasi na poto napesi mbote ebele napesi Jennifer Mbote mwana na nga mwasi napesi Cherry Mbote mwana na nga mwasi napesi Brandon napesi Ketia na bakoko na nga nyonso bana poto mbote donc napesi vie na nga Bopi Mbembe Gisto Mbembe Christian Akwasa mbote ebele napesi Biva na London mbote na ye napesi Guy Michon mbote na ye napesi Maître Serge de Bruxelles mbote na ye sans oublier honorable Dani Chanda Kalengai mobala mama Shuna patron mutambonga calme bandal moma bayebi alobaka te mbongo nde napesi Dani Chanda mbote na ye ebele yo moko mpe mama Bahati bonne année na yo. Merci beaucoup maître Tchétché, merci. Tokomona na kaka na semaine. Merci beaucoup na ndeko zaki ebele pour na kolanda émission oyo je crois lelo na bosani master na nga Coco Chango Richard Mwamba. Ouais Coco Chango. Merci vraiment. Je crois que le moment où en forme était, mais le quoi na zakana toujours pour na bino na kamwa musala moi musana bino na linga toujours pour informer bino
nde yango omoni na sali napesi mpe mama na nga Sophie na Rouen mama Sophie mama Jackie Mangondo wana mwasi avie na nga Bopi mama Anima Sala vie na nga Ogi Membe mama Pasteur Etelia mbote na yo